Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndengai na bino to sola kamiso. Nous voulons savoir monsieur Rataka, jamais na banda kona bino. Ah, pona nini ratate, po bino bosinga na sola makamba bakate. O bino bina bokoko bondo kitu nga bokoko. O bino ndo kya pumboka na butu, est-ce que atika pumboka na butu? Soki muntu, solo bato bate, soki muntu vraiment, babokele mbas eke ngai to kache o to na plateau awa atraité mbas wana asali kindu asali bokoko atraité na bokoko mais soki mutu abungisi mbongo esale motema passe akeye sika ya kache o asala kapeti bon mutu asali le limero eke mbongo wana ezongi asali lisu mutu asali bulama asali kaka malamu mpona alongoli motema ya mwana nzambe na kokoso mengo na ye lelo makambo bakate to lobela nde kaji lelo dabe makambo ya makambo bakisi ezate lelo makambo ya kolobela nde te kolobela nini to bakabisi to bandaka likambo ko mana nguti na suka boyoka ki balobi bakomona bango basingi basali banini mama na bagara ebundama na matete bagara ebundama na matete abuba ndu nini malema ndu siboliti kidu kibambi kudu na koloba te makambo ya talinga ite mais Maître Vipère Mukuma lokola champion de Moamba abaki makambo ya na mabele na ye et puis tant que makambo ya na mabele na ye ba ko provoquer abi akobeta ba mabele na ye te libanda akobeta ba libanda asili sa bango botan ko zongela bino mabele akokorriger bino makambo sala kitona Maître Vipère Mukuma Maître Vipère Mukuma mboti. Bonjour, champion local. Jana pousa kitu kwa micro eza makasite. Comment on est single tout si mena ba promotion malamu. Maître Vipère, nebe promotion ya kitu ko makasi nde za awa. Webike bakombe bunda makime na moni okenene bakombe ondio bundite upande utali kaka tema bo olungwe na yo. Na koma ki atako koma te atali ndaka na ngai pusana ki bemena bakomba wana te. Pona ni mboka na mboka ezana ba continent. Moni ba conséquence. Kata mukonza mboka zokende na province mo baluka ba chef coutumier bakolo mabele. Bino bozo ko taba komba na mabele na nga. Des fois champion de Moamba. Boko sitenga ite, boko site président ya tante te. Est-ce que ça non moi on monde décider kuteli bango. Manque ya considération. Yango wana lobi wana taba problème de komoya. On est loko wana kozanga ko kutana na bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mabele bakolo place. Basola kana bango baonde bakoyesa bino ndenge bokosala bakoboka tamba bakoboka makasu bakambekeze liboso likambo koya te tala toboka kitamba te toboki makasu te tala makamu ndenge ye ezala ngo foti na bino te mengana ka pele kake même na gouvernement soki ata président de la république angaki kopesa discours na bandundu to na Congo to na province moko ata ana Kinshasa bakonsultana au gouverneur ya province wana baiseke no mokonzi wa mboka azoya kopesa discours gouverneur wande akutala atala makambo za ndenge nini mais wana ezaki mabe remarque wana na otsiba kake bele ba pesi yango ke bala na baleko komba be bunda bana chaque district il faut que tuna ka ba chef batante wana pona ba pesi to soko kende bosali komba bo consulter ceinture ya polo attente donc qui dit que bo considérer ba ceinture wana te esali bien te vraiment en tout cas tant muto bo pesa que ceinture na fédération et beau considérer ngo et ça la bien makasi parce que ils ont salondé négligence ya ba ceinture so ba Maître Vipère Mukuma tolo ba ngamba mingi pa okoya ko silika pa na kada ke bo ndi ko silika bakate bo silika trop en tout cas ko silika la ngo ba mingi te na sengeli ba mbolimbisi Maître tu peux donner solo ya ba combat to moni ba fiche mati ba bande ole mati olingo beta d'Équateur ata yo moko so bunda na deux champions d'Équateur Wemba Ebi Wemba, Ebi champion de Côte. L'homme de Nguma. Pour ne pas bunda juste eteko. Bon, les deux champions de Côte, on va couper dans le bunda te mais ben na kimi. On va beta balo ka biba plus kilo. On va aller combat des filles. Nazo bunda na bango le 21 au 27. 21 au 27 tu sais bango na Kingabo na Gramont. Awana Kingabo awa soko mkanga na jiko wana na kata Gramont wana komona biso tutawana. Kuba binga siki paka tuma voilà na paka wana kati wana kati sana mondo wana mais ituso sana ngambo mais yo kikana mupanzi na bango kuna omete bo beto ko bibe mpuli mais nga za champion de Mwamba na za frontière okite Mwamba c'est que na za champion mabele mobimanga na za pesa ko banga te mais partout na kokota pour na za champion
bote Équateur boya bosangana kobeta mino po bwana territoire na nga mais kolo mabele tango ba ko beta champion Équateur et tanga somo pa obike na sele mission na magelo obi nani champion Mwamba na akuta na ti abeta kaba tabra Mwamba yo okuta na nga magelo na ko makene na sibita ndoto ndenge na kindana noko na magelo akimanga na kikole ubunda kumona kikole kuna edingwa msi kumba kuna magelo akima ebi bacha wana ebege bo sangisa maele yona na noko na no na komi ya makasi na tikali na biloko papa na tikali na biloko siko na so makambo komi plus kele vya zalaka otaka biloko ngamo na tikali na mele vya zalaka ao shere na nwepo mokasa na moment oyo vya zate somo sege biloko yo moko oyo ko benda na gauche obenda na droite eta ka ayo ngaye magelo makambo luka aussi sango mais n'habite toujours les sous na Équateur obi que c'était ko même vieux à compliquer vieux oui c'est compliqué mais aux super compliqué mais so biloko tu ya vieux na zana ngo papa c'était ko makamna ko sale na wemba c'était ko préparer était ko préparer le 21 na bisibino était ko utimbandaka oye na bwatu oui magwe na bwatu banambandaka tia me opikaka papa opikaka eteko kasi wemba kopika te komisa biso banguma te pona biso pe tozaka na banguma awa na biso nyonso ezali pouvoir nyonso bakosala nga na zana ngo na biso de na zana nyonso no yaka jour wana omonaka makambo ekosalama wemba bimisa nguma ya 7 mètres papa naza na somo nguma wemba bimisa te nga nalobi ke yaka bakombotela nga na bato Équateur tobunda omona makambo na kosala bango soki na kopola bilili eze kobulakisa ti komba retour mpe kozala te na polisi eke na kotia komba retour wana seka komobanga seka mutende komosala bana kata bitumba nile ezalaka kopola mpe ezalaka kanya mpe azali boyebi ke nyonso wana namoni ke nakeni nakosunga mpe retour boyebi ke première fois namona naoka quartier awoloba soki na kopola baba baraka na kobeta aza mibali bape basite baye bape baprepare bauti taka bauti mbandaka baye na mote baye na bwatu seki baye na biloko nyonso mpona monaki yango jour wana baye na biloko nyonso na kati ya bwatu donke bango donkaki deja na bato batala babimete biloko bato baye nango na bwatu nayebi te soki na biloko edingi batikeli soki ekoka naki bozala kimia nayebi te mama bino moko bozoyoka makambo abi ayebi te soki biloko oyo viatikelaki wana bato nde bayebi se mais ye aza sire na biloko na ye viatikelaki na oyo ye moko déjà asalaki barécolte na ye na ndenge na ye mais toza baproblème ebele parce que maître elandi de moset alongwe kuna na lukunga abi yi tala nete nakasa bato baolanda semaine oyo déjà baomona émission oyo elekali na tv alobi ke ye amoni lela lukunga kuna ndenge abeti mingi akomi na besoin aya na Mwamba abeta champion Mwamba ata akozali ceinture mais aimilio kaka abeta oyo landi talanga bien champion Vipère est-ce on préparait bien muta bezo imilie yo abita abeta ceux qui a préparé bien imilie mutu faut préparer parce qu'il a préparé après l'entraînement nga deux entraînements ngona sima na ngaya est-ce l'entraînement tala azakana banyata pembeni na ye jour wana nde tokoyeba soki aprépare contre nga aprépare makasi ya po soki alobi ka emilie nga ekobalukela ye papa ekobaluka maître soki omai te omai mwa boye soki ala makambo ase te baona secret maître soki moto ate vraiment moto vraiment ate combat défi vraiment na ndenge ya bien toloba na ndenge ya tv te combat défi mwa moto moko babimi ate mwa mbongo abike bon yo na lambi combat moko andeyo nini matete andeyo lukunga kuna bamboka na bango kuna babi yo na combat okondima defi wana libanda matete nakondima defi wana maître elandi demose totuni te olotuna baaniatakie Vipère bakevin gorine bayebisa yo baya bebe bayebisa yo moto wana sokende komeka estce okoko tuna concert oya yo tuni te mbala moko ningo yatuna bato na tengelo bakombo kie Vipère bayebisa yo oya komeka defi ntango natuni olobi eloko wana natunaki question wana alobi boye mutu nyonso akenda na bakongo atangi kutu mwana na yo zefi abi bazefi bakisa mike na kabela bango na bakongo awa
bango nyonso balekaka matadi kibala ntango baokende boye ntango moto aleka matadi kaka ntango okomi na matadi kibala nakunda biloko na nga enarekipera babilo na bango nyonso siko maître taka aobwakisa na zefi abia zefi kuti biloko ya mike na pesa bango abienda kabila bango apréparé bien apréparé naza sa frontière nga nabundaka partout nakendaka kaka soki na bakongo ndako kunda biloko kobangisanga bambusime balubumbashi tozokende bangola tozokende epuisala bon kaka awa esala te epuis yoka defi na ye ndenge alobi abiboye alingi ava abunda na yo obandi kopesa ye bazefi abeti bana natangelaki bango abi akobeta bango nyonso azwi bakisi na bango ate pembeni asangisi yango apres ntango akosimba yo na bakisi opesa bana na ye asangisi yango angumi yo ayimiliemona aza na mpe na nsima na ye te ake bando mona dingo ya obunda dingo abimaka ngali ke bokomona dingo biloko bete mpakasa amonaki na nini na terrain ya oyo terrain ya nini oyo asosa oyo ya nini atuke ndenge bakomba oya komona makambo pamba papa keba maître ke eza mabe maître siko ndenge oprépare bakomba makasi oyo po akomba ya bato equateur eza jete ndenge ozoprépare yango bongo mikolo nakanisa okosa bato batemple esu te na obloke na temple omoni teke naza na baconcentration omoni toye tosalaka mpe mission mingi na kati ya temple mais ntango tomoni ke toki tosala libanda mpo nazoprépare makasi mpo biloko bato wana baye nango bwatu mobimba eza ebele teke fo na concentre nanu nakosalisa baventure lesu te bamikolo mikolo na stope na makambo osala na batravail nabandi na préparation bakomba contre bato équateur. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe abandi nanu bakomba na bato équateur kasi nayebi te maître Viper soki lelo bato équateur soit Wemba soit Eteko moko na bango abeti yo te so bana abeti yo te olaki biso bana ya Moamba ninda bakomba wana soki moko na bango abeti te na bino abeto te laka biso kaka na bakomba wana bana Moamba bokozala desi te bana Kishasa bokozala desi te biloko oyo naza nango ya edingo atikeli ngai bango ata basangani mpe équateur baye awa bomeka kobotola mpo baye bomeka babotola biloko po bayebi ke edingo atikeli antuka nasolaki na bao babaki boye loka basali calcul bacontrôle partout bacomprendre ke oyo azobo ngani natikalaki nango oyo ngani natika bacontrôle bakatiere nyonso baremaye ke bato nyonso bakosaki tatikali nango eza na maboko no yango moni balongo équateur baye barécupere biloko me bokoka te bokoka te bobandomona dingwe likolo ya ringi bomona eza sufi mpe atokoma dingwe ndako mobunda nayebisi bino mpo nayebi ke baye mabe nga mpe na koinfoke mpe kaka ozomona viper me omonaki bamosu bandokima na terrain oyo edingwe abandi mbango akita sengi abando maître Viper nayebi te to mpe tala lisolo moke ya bakisi na yo ndenge osalaka misala na yo est maître mwa misala soki eye na kati ya temple lokola ndenge ezalaka mwa maladi to nini osalaki bon na miniti oyo na stope nanu mpo naza na préparation bakomba mwa oyo esila mwa tokobanda ane kuna nde na bandi batravail mais oyo aza na besoin contacter maître Viper acontacter déjà azwa contact nanga to bandenge nini baprocédure ezalaka mpo lokolo bibongo opesaka libero mamongo nanga plus 243 85 57 038 09 plus 243 85 57 038 09 numéro wana eza na WhatsApp moto aza na baproblème nyonso oyo ezoderange eza makambo ya spiritualité contacte maître Victor oza na besoin mokanda ovanda te ebele na poto ozwaka mokanda te osala makambo grige mpa bato ozwa solution te ta maître Victor na preuve ozwa solution makambo mobali azolukakanga mwasi azolukakanga mobali te maître mwasi akanga mobali te bayokanga nga papa bazala bambongo no papa bayokanga nga papa mobali kaka nde tokanga mibasi mibali kaka nde tokanga formule eza kaka moko ya lika libata papa mama biloko wana oza nango besoin mokanda nini kontelo maladi moko mesono oza na besoin fulama portefeuille magique moto apesa yango yeye lelo tosalima te mpona na préparation ya montagne nyonso moto alingi banda $100 50 matata na ba 10 000 20 000 baportefeuille wana ezali contacte maître Viper na numéro ya pesa wana okozwa solution soki omeka ozwa solution te tanga na épreuve po biloko eza biloko ya mboka oyo natikali nango eza biloko ya bolobo eza ya yumbi eza
contacter ngoza solution makambo oza nango posa makambo nyonso etangami aki olingo boma mutu oza mbongo kubumati abete akubumati mete akubumati sanga solo kupa za dalenia za neloko te papa asa na bana na yemo mibale mo misatu alinga zomo makambo to somo bopesa makile to boboya na boboya te zanga te za milimo ndipo makile le kinyoso na share okopesa nonga ba makambo ozono me makile za share koleka nyonso le portefeuille ya koteka pesa ezali mais za descente de portefeuille du bonheur ezali portefeuille magique pesa ezali du bonheur eza na makambo nango magique pesa na makambo nango magique nde senga makila mais du bonheur senga makila te du bonheur okosomba na mbongo pe banda kosela pe mbongo mais magique esenga sacrifice yango moto différence ya portefeuille du bonheur ibe portefeuille magique oza nango posa koyebisa biso soki oza na mbongo te ata mokongo kopesa pe ozwi makambo eza nde kisi eza makambo yango wana papa oyo aza na besoin na contacte obotaka te mwasi olingi obota contacte mete vipe tokopesa mabota mete vipe bandela limero obenganga te na makambo wana obotaka te olingi obota contacte mete vipe ozwa makambo bandela limero na telefone ata gouvernement eza na nyongo na yo soki epamete vipe eyebaki ministre finance abimisa mbongo bafuta awa na journée moko tanga na preuve komona limero nango naopesa pe 643 85 57 038 09 yango wana limero mete vipe apesi mbote pa champion petagol kopena mbote te nalingi meka kobetela biso nanu onosiki ya bakomba oyo elekaki na mabele na yo onosiki ya bakomba fufu ya kopola desiko bandoka na panga na pili na mbe komi ya keba po uzota ba makambo uzo contacter ba fédération ko yiki keba uzo dire keba makambo ke mabe leo kitoko connaître ko asali boye kuna bango pe bazonga boye comme kwa na tideka akolo beza te beza radio te makambo zo kende mabe bozo contacter ba te ba komba bozo cha ba tumo ka kirimo ko ba décision ba musu baza na kati non bozo bomela biso histoire tozana bezo bomoko ezonga makambo edinga bundela ngo bato babunda te tango ezalaka bamérite koto batakisi toanda mona bino te ape bino boluka bomema makambo abongo soki ye namo bozonga nsima otikala biso badirige ya bien badirige kati toboyi na biso baproblème barando na kati ya kati makambo wana ezalaki liboso tolingi yango te tolingi tosala bomoko oui je m'appelle maboko ya nzambe na komi na suka mena koshite boye soki apesi bambote te po omoi bakanda komo oloba de akota nya kotana ekoma bobe ko bengo champion lokale yo kolekesa mission wana te ese ngam na lobi ngala ika kozwa meta kike mbote to shite na lingi to kota makama fédération wala no pesa bana mbote pa bana mabele ya kabumba nyonso baza akoba telemeli ebele mbote pa ya champion petagola yende pena mfumu abwala toko ye na kata mabele binande okomona bina tomona bango le 27 na bakumba tomona bango nani lisusu tokopesa mbote pa ya dela ye pe champion mabele zombia jomi lisusu azawa awa nani bokapelaka bakomba tangaka ye wana deja kombo ekoti na danger nani mutu nanga mabele mbanga ye pe lisusu yenda penga bakisi yenda pe bakisi basalamu ebele bakate nyonso nouvelle formule Sigo de Matadi basalamu nyonso fide kulingongo zepide kulingongo babetela kwa mwibe mpule esikalandri sikodo force libende Zimsong ya dodo kisa bakatcha bazebele nzoto ba Eden bakisina so bato bimasiko ebele kaka ngoto modo nani lisusu tuke tous les terres nouvelle forme na o batangi kombo te boza na kanda te boboleke ebele basalamu na bino président me bomoko ezala tokobeta batepotere wana bazoya. Oui, je m'appelle maboko ya nzambe na komi na suka émission na ngai kasi avant na cité fona pesa vie prospère bakini yayo bambote ebele vie prospère bakini ya Predingoma mama Béatrice voilà bukata ya Jésus bukata kako dozali na habité Chanel le bakine Brine Telondo Kambo Gérald Kelembaka leka edingo na mwasi Mauricien bon séjour na kata Kishasa ndebo ouais et puis heureuse mariage na yebaki yango ataki po batongo pe tala kaka batapota bayaka mbuye fo na yebaki yango
Veri Kitola mokonzi yo pe bon séjour na yo ozana Kinshasa Veri Kitola bon séjour comment côté ozali na bosa te ko babongo la gazelle edi engende pa social pe na lobi boye Gilbert Nzenza na kata Angleterre yo yangoyo BCDC Kiti Bank na côté ozakuna yo moko yebi na pesa zu fondé de pouvoir Sadio Longo pour fonder de pouvoir ba salam na siku zali ayo diga pesi na yo kufer mukuma Pasteur Brown Bomalika Berger etene boko polo Bomali lebwele mokonzi kasi na lobi boye famille emba mbape famille onyangunga mobimba merveille divioka yo yango merveille divioka boki elisusu comme on a boka on kala merveille divioka pe na boki biota kini na momba ko bana deje na ngati telongi mokonza tongo pe modete papi fala mobala mande pa pembe kasi na lobi boye KN Watache mo dipo nenga ezalaka malamu na bino na message kitoko yopesa pour la carte congolais etambola kitoko na kati ya TV na biso pe na bosete ko babongo Jonas Maza wezo yozike Benjamin Mosiboni DJ Mosiboni Miranda Joseph kasi bien omoi mwana 13 ans na bangenge ya mikolo na lobi famille ya Mbappé famille onyonga mobimba bien connaît na kinkole kasi Belamini Kamba motema ya ciao.